moto ayokaka c'est que azana volonté ya batu wana mais tant azoyoka biso te c'est qu'azana volonté na biso te ana volonté ya Kagame yango ayokelaka pe mingi Kagame Gentino zelo wote sangala na batilo mobino nyonso bobima baba papa bokima tilo moto kanisaki to pesi chance azali mwana mboka bonga atonga mboka mais tomoni makambo azosala zéro na este bato bazokufa chaque jour na telle image bakati mama mutu mwana mukebe bazo bateye mama kufi mwana zomela libele salinga pasi bato bazokufa na este ba massacre ya kumiselaki biso état de siège obi papa mama kanga mwana na yo toyoka yango mingi Chantini Ngobila tosomona eza lokolo ozose presente munoko barwandais bakotaka awa na 97 jusqu'à 98 ndeko Chantini yokima na mapinga na manduki obozaki nango bochapwa peuple wana nde abunda nde asisa bitumba na barwandais asa charge na bango Chantini Ngobila le 27 soko kosani RÉEL otini banyamulene na yo tokosa charge na bango tokosilana na bango na balabala Chantini Ngobila azo sepelisa munoko na ye Chantini Ngobila aza ye moko Congolais toza ebele oyo eza capitale Chantini Ngobila oyo eza yumbite Chantini Ngobila oyo eza inongo kutofanda kite Chantini Ngobila talanga bien nazongisi ce message oyo Chantini na mboka wana yumbi na mboka wana ya bolobo Chantini oza ni camarade ni mwa okola kutu kuna te ozalaki soki wapi toyebi yo te Chantini batu baosalisa yo batu baopesa mayele batu baala entourage na yo obalakisi yo inongo obalakisi yo yumbi obomisa batu obalakisi yo banzela ala nyonso yebisa bango zolongi na nga talisa bango bakoyebisa babite o petit na biso tolata ba chemise Chantini liboki outa nango baboma awe kosala eloko te papa ngamba osire yo tuna bango batu na yo banda na cabinet na yo tina se bayebi nga tolala baombeto moko yo biso batotangwisa okuna te biso batota Chantini yo yebi mabele wana te ozali na poto biso batotangwisi yo na yumbi okima okoka tokima awa bon bima bosangana na IDPS na bapolisier bobima na balabala Chantini okokima Chantini okokima okozala daye kuna koto uchoza tanda Chantini so zaga tala ndako na ngela benga ka siko ba pukiango ozane logo tefo kuna ozapela place te Chantini ozo sala awa Chantini so zaki na ndako na maindomi ona bolo na chumbiri na mushi na nyoki na inongo Chantini enge kitaka lelo police ko pusana bakokufa bele biso to kufa muke tosire bango tokotumba mitukala bango toko na ponga biba kimisema moto bazaki na ponga be kimaiti toyebisi bango boye babimisa ile armes za la balabala mutako kima bango azate babongisa ba cercueil bakunda mais biso na bango tokoboma la kaka na mboko Chantini zelo wote sangala na batilo mbobino nyonso bobima na baba papa bokima kutata lelo ndeto za kala posa peko sale matilo mbako sisa mandate loko ale ko sale matilo mbako kima Congo na era Chantini ozonga poto bobanda osamo baba kopi na bino koteka ba gâteau ba boude na poto baba krimi bosala ba krimi na poto ba ozwa bino ya liboso na lobi bezali participation na lingi na baba pona ndeko Chantini un gouverneur musana ezali nini tomonaki ande Kimbuta lorsque kaka ye IDPS azo marché Kimbuta c'est comme ça sécurité azo sécurité peuple congolais mais comment c'est possible comme oyo ya bango lorsque basa na pouvoir et que biso tozo réclamer droit na biso quand nous faisons ça eza pona Martin Faluté eza pona mutu donc biso tozo sa déclaration était que peuple congolais na ba droit na biso o to ko mettre nango tozo mona eloko moko te
Ce n'est pas que la marche, on a tous batalamuka, non. C'est-à-dire que la marche pour mboka na biso la solution ya mboka. C'est le trouver les logos mokoté. Alors to lobi samedi ndeko gentili. Soki yo omoni que non, yo nozali nzambe ya likolo. Ndeko kita, okela biso. Tia ba soda, baboma biso to kufa. Comme ça, yenzambe oya kelaki mokili oyo na yo na biso ndako juger yo. Biso yo za Congolais mokoté a koki intimider biso. Liboso yo to marche, mais to ça marche, to ça la marche, on a pas sur na kacha moko. Ya koki intimider biso te so mboka ya na bisengo biso ko marcher te. Le temps to marcher c'est que mboka ça bien te. Alors, samedi le 27, biso nyonso wana mboka to ko bima na balaba to ko tambola. Makamwane bandi lelo te. Mobutu atika yango. Tozokende pe kana ba problème wana. Bako intimider biso te to banga bango te. Bango ne bako banga biso po biso ne ba to pesa bango pouvoir. Bango ba pesa biso pouvoir te. Lelo so ba créer ba compagnie, ba entreprise, ba bani osala na banzi makamba marche au susté. Alors, tous un souci à bana biso to bo internet biso ba chaîne. Depuis en 6e classe depuis 97, ti lelo na tika la ko sa ta entreprise moroté. Naza toujours chômeur, coopérant, pour ça, ministère mon boye, oh coutu, seigneur de bas niveau de biso to dans la classe. Alors, to koki ko surprotecte on news ba ça les a insupportable. Donc to commune en souka so ezaka yumbite. Biso to za ba congolais. Soka lingi yena biso to silana. Abimisa bato na samedi. To okutana kana Nzela. Eko ya eya. Biso to zo bana mutu te. Mboka eza mboka na biso ya ko coloniser biso te tozala on dirait bato moko bazala na bomumba mutu moko boyi yes que sala mutu te biso toza ba congolais tozo déclarer droit na biso soki ba longoli ka dimate biso pe to tika te to kende na bango tina suka ti to fete na bango ko sala bureau elobi eloko te ko chapa bato elobi eloko te peuple congolais ne aza souverain bato apesa bokongeza peuple soki biso peuple to boyi yeba azala eloko ko sala biso te biso to lingika dimate asala bureau na ya sala te biso kuna toza te biso tozo bundela pour intérêt ya mboka biso to ko sala marche ba marche o eleki na o eleki te biso to ko lakisa la force à monde que non peuple balingi mutu wana te mutu soki alete mutu ko telema na Nzela te soki ali a kotelema na Nzela te mais soki alete a kotelema na Nzela ezolakisa ke régime oyo eza régime malamu te yango ezotina biso toke na Nzela ti mokolo bakobongisa seni biso mpe totiki Nzela soki tobabongisi Nzela te biso tokotika Nzela te tokokende bango tina suka tina fe tokofete na bango nango ezaka kena alasi na Ngobila Ngobila oyo eza yumbu te biso toza bajeune touro bobuleke lamuka ezali ya bapaka potango kobeta gaz babeti gaz maya moto paka kokima mais biso touro tolobi cette fois-ci biso tokolinga biso bajene tokufa tokufa po yo ovanda na place wana message na baki mais cette fois-ci samedi à le 27 bimisa na yo obanyamulende obakamna maya moto mais biso okomona biso na Nzela oyo aza élu par le peuple alingaka yoka Olandi ya papa soka azali président oyo azalaki élu par le peuple ngasi ayoka mais comme aza élu na peuple te aza élu na Kagame aza nommé yango akoki koyoka biso peuple te akotika kosala biso pe loko moko na Congo awa te donc toyebaka yango toza bato mayele to bato bate babolole te to bato tovandi na bande de l'école mutu ayokaka c'est que aza na volonté ya bato wana mais tanga zoyoka biso te c'est que aza na volonté na biso te ana volonté ya Kagame yango ayokelaka pe mingi Kagame donc o biso oza na ngonde yango wana osala nde baza pe azolangwa kwitsa lotoko ya Tichampa na bombe azomela na koyebisa yo biso tozali peuple un seul tribu okobundana toza 26 tribus un seul tribu okobundana na 25 tribus esalama te na monde mais biso tokolakisa ye biso tozali Tshangu biso nde toboma ba rebelle biso nde topesaka révolution na kati ya Congo eza Tshangu mabele oyo ya mabele ya pamba te place biso totelemi awa pina mobutu eyiba mawa
bangwalima basilawa babolona babimawa tokolakisa ye ke biso tozali Tshangu nde oya yoka tanga salaka loteka sapatu na poto akomona Tshangu bango nde yango tokobengana ye akokende na lise Ngobila amona kisasa to Congo eza yumbi te lokola ya boma ba Congolais na yumbi alinga boma lisusu ba Congolais à la capitale asala o motema na elingi mais biso tolobi le 27 toza na balabala pona nini tozo déclarer seni eza dépolitisé to boy fraude électorale to boy pe moyibi na maponami bana kelasi bazotanga te état de chaise eza fouti gratuité d'enseignement eza kokufa donc yango na biso tozotambola bapoma mo eza pa na biso eza ebele azokoka koresoudre yango te ye azopénalize biso tosala marche te mais biso tolobi tokosala marche po toza bacongolais article 64 ezotinda biso ke soki tomoni mokonzi azosala biso esengeli te toza na droit ya kobima na balabala toza na droit ya kotambola biso tokotambola tosengi na comité international atala makambo ya Congo atala malade eza na Congo atala liwe eza na Congo soki ya lingi ke Congo mobima tosila tokosila mais tobengi comité international eya ekosekonde biso bapeuple toza na minduki te toza na bambeli te toza na machete te totambolaka maboko pamba lokola Ngobila lingi te biso tokotambola kaka soki akoboma biso anyeka biso likola bibembe tondimi tokufa mpona mboka na biso Congo ezali ya biso tokokima Ngobila te tokobanga mpe Félix te tokobanga ye te biso tokotambola tokosala marche pacifique na ndenge esengeli toza na lichette te toza na manduki te mais tokotambola maboko na makolo yango wana message na lina pesa communauté internationale etala likambo ya Congo eza na maladie grave Congo eza luka docteur asala opération docteur azate to bengi comité international aya kosala opération ya Congo hernie ekoli kyste ekoli myome ekoli biso na Congo toza na institution moko eza biete eza légitimité do légitimité na Congo nde eza te to comprendre to kende wapi to mona gia toke sitting na Gombe wana donc moye eza te do basoda bazotambola do bazoyemba bon tozoyeba te mbo wango ezokoma état de chaise yango ezokoma suna Kinshasa do bambila do babimisi basoda pena mpona bandeko na bango ole basécuriser bango basala sitting na bango puisque baza na baresponsable wana Clément Moussa baza badepute oyo ya biso ya lamuka nde toza wana biso toza nsima na bango tozalaki mobilize tokende na ndenge ya kobebisa te ezalaki sitting bango nayebi te soki bayebi sitting te tokokaki te nde tozongaki vraiment esika biso tokendaki nde bamonaki na baimage biso tosukaki wana mais tosenga na marche ekosalema samedi eza mpona seni wana biso toyebi mutu wana te tokopesa mutu wana confiance mamo te mwasi nanga kutu napesa confiance lelo te mais bango balingi bapesa biso mutu wana par force biso tolingi na biso kadima wana te kadima wana baluka mutu mususu bato baza ebele na Congo bato mayele baza ba docteur Mukwege bato bazwi ba prix Nobel de la paix do baza bato mayele fort ngai nazokopana te Congo ngo soki makambo ya classe yango eza ya lukuta balingi bakomisela biso makambo etide lokola do lukuta po toomona bato bazotanga do bazoevolie te po tokopande te ndenge bano bayemi nini tosali te na Congo nini tosali te badiaspora biso do nini tosali te do badiaspora vraiment bazala wana mobiliser batina biso bamoyen po bon mboka etambola bien te tozosufi makasi yango tozali apasi eleki makasi ifekati donc tomona mboka etambola bien te kadimala toboyi ye akende tolingi ye te tonyokwama bamaladi bongo hôpital eza te souffrance bana bakobima bana te bana bakobima mpo mpasi eleki misala eza te basisi baklase bana misala eza te souffrance eza makasi akoki koboma bana te atika bana batambola mpo balibere mboka biso bamama misala eza te tozonyokwama mpasi kolia te bamaladi nakoloba nini Ngobila aza nomere lokola ye azalaka na susi ya population te bazala na bango na posa bato te baza kaka bazoboma bazoviole baenseignement bamarche
tosala marche te bafutaka bato te tosala marche toboya makambo ya kadima tosala marche toboya bamakambo ya ram mpona nini bazofuta bato te bato baonyoko na baolia te baomela te nozi mwa sensa moko boye ti aobenga ta bana omona ram ameli yango nadefaki nini epa ram mpo yakataka ngai surtout mpona ngai naka na kanda moko bana bazalaka na bacommune mosusu ngai na ya na nga quartier tuma naya kobata mawa mbwaye kutu tobengana eza te likolo ya ram papa pasi eza na mboko nzala ngobila penza nalobaki na ye kutu na butu nalotaki ndoto na ye kini bopeto kaka kokombola prince kini bopeto soki tosali marche yabomaka biso atonisa neti lenge atondisi basoda babi 6000 asala makasi ye aza libanga ya kokufa te lokola basalaka manduki wana ngobila apesa ordre babomaka biso bakangaka biso ye akokima te ye avanda soki manduki wana eza mpona banyama te mpona bato ye mpe aza manduki wana mpe eza mpona ngobila ndenge azoboma biso nde mpe bakoboma ye mpo celui qui tue l'été va mourir arrêté ayebaka ke ndenge azobomaka biso ye mpe bakoboma ye na munduki ka wana asala kini propre ya kokombolaka babalabala na ye mais atala baveni atala baprince bango lokola bazokosa biso bazozela décembre to 2022 mpe baya kosala campagne lokola bazoyiba baya kolakisa mbongo na terrain tosi totimbeli bango ke baza banguna na biso balingi biso te soda azalaki pour peuple soda akoma contre peuple peuple azonyokoma azokodeklare droit na ye bango bato bapranose état de droit biso todeklare état de droit fo tosalaka marche yo ngobila yo ozopekisa biso mpona nini yo ozoyiba ozolia ozomela ndako na yo libumu na yo na bafamille na yo ebongo biso yo opesaka biso nini opesaka biso nini ngobila otindaka epai nani oke kofanda kuna na poche na yo ozotona mpona mwasi no na bana na yo na famille na yo population obopesa bango mokongo nani aza na susi ya population yango wana bozobongisa te place nyonso kaka bagreve sikoyo mbongo yango bosala ya nini mpona peuple te me mbongo wana boogenda yango eza ya peuple sikoyo peuple adeklare droit na ye pasi ya nini bomona etienne ya papa etienne asala bagreve mille asala bamarche mille nani apekisaki ye bagrave wana ezalaki baville morte mona mokili mobimba ezangi ekangi bandako société ezalaki ya kokangama nani amonaki mabe sikoyo mpona marche na biso bokomika contre biso mpo bolinga boboma biso bofungolaka mabele bokunda biso makambo esila mais soki toaziza tobanda kosalaka marche yo bomaka noka biso soko osili otikali kokamba bacimetière toko marché biso nyonso tokozala na nzela soki jatili ngobila aboyi marche wana biso tolobi aboya andima biso tokozala kaka na nzela mpe marche basenga te me bainformaka biso le 27 toinforme ye tokozala na nzela biso nyonso kasongo soki akotinda basoda atinda basoda me ayebaka biso mpe peuple tokoya maboko pamba te tokoya bien préparé tokoya lokola mibale mais soki bayeli biso buzobo bayaka nango wana tolosa bango samedi le 27 peuple akomi na kanda enanu babomi éducation calendrier scolaire ebebi baenseignant nzala basoda nzala mboko eza vraiment na pasi Chilombo tokanisaki topesi ye chance azali mwana mboka bonga atonga mboka mais tomoni makambo azosala zéro na este bato bazokufa chaque jour na telle image bakati mama mutu mwana mukebe bazoyeba te mama kufi mwana azomela libele esalinga pasi bato bazokufa na este bamassacre yakumiselaki biso état de siège wana makambo ekomi lisusu plus pire batuerie ebakisami lisusu makasi par rapport na tour liboso nde ezalaki wana eza état de siège te vrai état de siège ezalaka beaucoup il fallait bakanga bafrontière bokangi bafrontière pas d'entrée pas de sortie mais ye état de siège bafrontière polele Chilombo azokosa biso tolobi le 27 tokomarche moto akobangisa moninga azali te congolais nyonso aza mayele na mboka oyo
Congolais nyonso aza mayele aza na pays étranger bolanda maloba na nga nalingi natuna mutuna na nga ya liboso eza boye boyebisa nga na minoko na biso ya Congo mpo nga natanga te état de droit nayokaka état de droit bolakisa nga na lingala état de droit eza nini kasongo na gouverneur soki boyebi musala na bino te lelo naye kofungola bino boyeba musala na bino boyeba lelo gouverneur na tuni yo gouverneur bapengi yo gouverneur ya mboka oza gouverneur ya individu te mais oza gouverneur ya mboka nini tokutana na mboka eza population balobi nini monde entier population nde ekondition gouvernement mboka seke oza mpo na biso so oza gouverneur ya mboka te seke oza mpo na biso te so oza gouverneur ya mboka il faut oza mpo na biso mais biso tolobi boye marche na biso tokosala samedi soki oza gouverneur ya mboka na biso mpo na biso landa biso samedi tokosala marche maloba wana nayebi biso journée ya lelo otala nani oza mpo na biso to oza mpo na baindividu ya mibale natuni kasongo so oyeba musala na yo te naye koyebisa musala na yo bapesa yo police musala na ye batela population na biloko na ye kasongo soki peuple congolais moko azuki yo ifo bakanga yo otika poste wana moto mususu azala soki oza mpo na biso population tokotala yo samedi soki ozalaka mpo na population to ozala mpo na banyama obie ozala mpo na bapoliticier tokotala yo samedi otina bango baya koboma biso soki peuple aza souverain soki bobenga peuple aza souverain biso samedi tokoya tina bango na quartier 3 baya tokosala marche oya mutuya na yebisi yo soki oza na matoi yoka elingi kotalisa bino ke état de droit oyo monsieur Antoine Tshilombo andaki kotiela makelele ezali te elingi kotalisa yo ke monsieur Ngobila na monsieur Kasongo na monsieur Tshilombo bazo empêcher liberté d'expression de la population congolaise, bazo empêcher revendication ya peuple a revendiqué te peuple a la déclaration na yete peuple a lobela makambi ya mboka te bango lokola bayebi ke vérité bomaka vérité ezali teti balingi vérité te bango balingi kadioshi oyo babandaki nango na Mobutu lelo balingi baya nango epai ya Kabila lelo balingi baya nango na bokonzi pandake bali na opposition te bali na institution ezokamba mboka baza wana mpona korégularize vie sociale ya population mpona korégularize voix ya peuple eyokana sur le plan régional national et puis international. Mais Tshangu Ngobila nalobi na yo boye attaque molobeli ya peuple attend que les fous de Fayulu na bendio lokutu oyo ezali yumbi te oyo ezali maindombe te oyo ezali kisasa ezali mabela bakoko nalobi na yo boye obi papa mama kanga mwana na yo toyoka yango mingi Tshangu Ngobila tosomona eza lokolo ozosepesa nde munoko Rwandais bakotaka na 97 jusqu'à 98 de Kosatini Yokima na mapinga na manduki obosaki nango bochapwa peuple wana nda bunda nda sisa bitumala ba Rwandais association na bango Tshangu Ngobila le 27 soko kosani erreur otini banyamulene na yo toko sa charger na bango toko sila na bango na balabala lokola bitumbeze ya biso na Tshilombo yo ni nyobi malokola
yo boyeke ya Chilombo tokosonga na yo après tosilani na Chilombo. Mboka oyo ezali ya biso ba Congolais, mboka oyo ezali ya peuple nde moto apesaka bokonzi ti yo ozala gouverner peuple nde afotaki badepute profession bakei kotia yo gouverner. Soki peuple te okotikala jamais koza gouverner na mboka oyo. Ozali wana ozali na balimite juridique oyo ezali mpona ntina ya kobatela la population, ya kokenga la population ba manifestation pe ya kogarde ba bien-être la population. Mais soki yo Tshangu Ngobila okomi kosala mopanzi moko luka kodestabiliser wana biso peuple tozala contre yo tokosa charger na yo. Marche à l'F7 eza confirmé. Yo IDPS, yo Tshangu Ngobila oye na nzela ya lamuka okokutana na biso na balabala.